chef coutumier dans sa famille royale. Amen. Ali apa na yo comme ça yé munene boye. Bilia. Dengue na zaboy ezana ba mama basala ka calculer chaque seconde. Tokoki kokwe isaye ndenge nini. Amen. Chaque jour azo sala plat. Voilà. Dengue na za prophète bon. Akozwa ki grade ya prophète. Prophète. Yeba ko. Ya kosangisa na ya bra, na ya braza. Ati kangu alia sumuti bokeku ekufi. Akeimba ngopona ngoma yango. Akeimba ngwabo mena mokozi ya mboka. Aketi farine. Amen. Amen. Leto kusala kusala bo. Amen. Dengi kokutaki yango. Dengi tokotika ya yango. Osho mwana mugazote kama sina hii. Amen. Kila nazo. Ngona ngam. Misio ya mokozi ya mboka kuna yepe akomitire. Tire. Amen. Le seul prophète Nzamba tindi na front. Amen. 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 Mission ya mokozi ya mboka Saul oyo Nzamba ponela ye eza unikema kobomela ye ba melekite nyonso. Akuti bana basi ya kitoko abombi kotolo. Azwi ba meme na bangombe abombi. Azoya koyebisa Nzambe ke nasalaki ndenge otindaki ngai. Nzambe atindi Samuel le prophète ya solo. Ayebisi ke ndo yamba ye. Yebisa ye ke osali ndenge Nzambe atindaki to. Mayoki biloko na sima ezone la. Amen. Boba. Oyo en direct te. En direct. YouTube te. YouTube. Il faut mokili mobimba balanda les vrais prophètes. Amen. Makambo ya mokozi ya mboka etambolaka te soki asali volonté ya Nzambe te. Soki asali volonté ya Nzambe te, mboka eplongeaka na kao. Ko ici yango. Tokoki kokopere na bango ata jour moko. Mission ya mokozi ya mboka. Mission ya ba peuple congolais. Ezaka mo kobundisa banguna ya mboka. Banguna ya mboka ezali Rwanda, Uganda. Deba pays ennemi yako Congo. Soki botiki banguna bokomi kokopere na bango bokomi ba traite. Amen. Mission ya Congolais. Esika Rwanda azali bunda na ye. Amen. Esika Uganda azali bunda na ye. Bona nini? Chaque pays Nzambe eza na lolenge apesi mboka na batu. Atie na barie. Oyo akende ngambo te. Tanke bino bakonzi bozokopere na bango. Nzambe pe akotika Samuel alobi me oyo salaki eza yango te. Mais senge ngo ya elamba ya prophète esali nini? Akati yango epasuki. Et pendant le lot Jésus, le vrai prophète, le biloko. Uganda, papa landanga bien. Uganda suit Vichumbi. Vichumbi est à lac Victoria. Azui na lac Victoria, annexé yango na Uganda. Mais l'État congolais a coopéré avec les rebelles. Les rebelles, c'est qui Museveni. Nabatu na yenyo, nyonso rebelle. Yabambu rebelle, manipulé par les Occidentaux. Amen.
Mais biso totiki nzela na biso. Biso pe tokotini na likopa wana. Ya koteka mboka. Bana mboka tozoteka. Richesse tozoteka. Be bongo na ngo bozozwa. Bongo kende kotonga paradis wapi? Yango na lobi boye. Nazote en direct. Mutu nyonso akoperaka na ba rebelle. 2025 azozwa malédiction. Omona yango wapi? Pays ezwi Vitumbi et annexé. Ezwi Bunagana et annexé. Mais bino bokoperaka na batu wana. Yango na lobi pays nyonso ezokopere pour le compositeur RDC. 2025 ezozwa malédiction. Za prophète ya Afrika. Prophète ya batu mwi. Amen. Kokonsilite banganga kisi kibokosi na Yesu. Amen. Samba kokata yema mabe. Eloko esilisa kibokosi ya Saul. Akenda kokonsilite banganga. Marabu. Amen. Mokosi Saul. Akeko konsilite mwana mwasi. Atiki bilamba na ye ya kasa. Musezeni. Samba bona kaya. Pose la pays sacré. Qui est sacré Congo. Kokopere na mungula de. Soki oteki mboka, c'est-à-dire na bakoko na yo. Na bakoko loko nyoso bakokende bo. Toza sima ya Rwanda Congo. Mokozi ya Rwanda. Salami ndenge nini mokozi ya Rwanda kuja baona Congo. Batu wazana miso ya komona te. Kotamu sambo efoye ba yango. Efoye ba nanu histoire yambo. Yambo kawana. Kono tamu sambo bien. Papalanda. Abiari bana babeti ekute takuna. Afeziki. Akufi Mobutu wakumbi yao. Amen. Amen. Chef Kutime soki akufi bokunde na mboka na bino bokofuta. Amen. Chef de l'état ça, chef Kutime. Amen. Soki chef Kutime akufi na mboka bozo ngisa ye na mboka na ye. Bino bozo ya bialimana bokunde ye wapi? Bolonga ba Rwanda total. Zam le pays est sacré. Zam pe asali boy. Ah, yo Mobutu de loko mi motema malamu. Yo suis Rwandais au Kundi yao. Yo pe okolala awate. Kende olala na maro. Na maroke. Il c'est boni. Amen. Bokeza yanza. Yanza megati ya mutu te. Mutu ako sabinote. Bokeza ya ma chef Kutime. Amen. Chef Kutime nini oya kelambo. Amen. Bokeza yanza. Yango somo na biarimana. Akuferi yawa. Akufi baye bakundi yawa nzamba loboke na pe na pesa yo kado. Amen. Yo tiki chef. Na mboka soki batu ya mayele baza na mboka bakoko bikisa mboka wana. Amen. Soki batu ya mayele baza te mboka ekoko bika te. Amen. Sio nani asoja kapona to soki sebembe ya biarimana. Na mboka na bitu azate. Nani asoja? Azate. Asa yango butu ezonga ya chef Kutime Rwandezo ezonga. Yango muni ba Rwanda baso dominer bino. Ba Rwanda aye caporal. Une année et mois. A commis colonel. Mitou et ça la caté à la Congolais. On me dit la sorbette à la Banga. Ça c'est mon pays à moi. Amen. Bon canté comme ici un prophète.
Et sa famille est comme ici le prophète. Amen. Papa, tiens mon mouké. Ils ont ça la passe. Tiens là-bas, maman. Papa, moutou a kobouché. Bon, tiens là-bas, tout le monde, moutou a la qui t'emballe. La photo du prophète, aussi ma yété. Aussi bien, Koutanina Zambé mobile. Mobile bas. Bateau balati jaune. Bateau balati fleur ya jaune. Ma prophète Azawan. Bino bote kimboka bango baye kolemase ya. Baye kolokota yango balati ya. Yango. Ebana bango. Doka. Bino ba kongole bo pesi mboka valeur ete. Bango balobi tolata yango. Topesa yango va. Osimbi ye osimbi nzambe. Okuti mutu alati photo ya prophète ko contrôler yete ko sala ye mabete au moins asali mbeba soki asali mbeba kanga ye soki pamba okangi ozu problème na nzambe. Papa Abeti farine. ah Abeti farine. abeti farine Te asali noki mapa ya kovimba te. asali noki mapa ya kovimba. Apesi Saul na basali na ye. Pas de président de la République, à Congolais pas Moutouté. Les pays sacrés, qui tu peux voir dans ça, à Congolais pas Moutouté. Dengena Zaboy, l'église est sacrée, pasteur à Congolais pas mon intimité. Papa Yako Swanga est mon bimbate. Pasteur à Congolais pas à mon intimité. Oyo pasteur à Zoé pas à Zoli pas à mon intimité. Aza faux pasteur. L'église est ça. Est sacré. Papa Seri ya lokoso. Ake pa ya mama Wilbertina. Balambeliye maki. Na bato musoni eza ya kotelema lokola ezo sala cimetière. Amen. Batie yewana azo tutabadi asirisia azwisa saki ake abeti na prophétie muibi. Nalobi yo passer ozo wana nazo mona yo na radar yo mutu nazo tindela message tika lokoso muibi. Amen. Amen. Nalobi boy pasteur akoki kolie pa ya mundimi pasteur akoko sala bitambola tambola l'église est sacrée. Et Sengeringa Moutounasa Liboso ya église wana nabanga makambo. Amina. Naki bokozi naki pasteur sandenge moko. Amina. Pasteur asa plus que mokozi ya mboka. Mokozi ya mboka asa mwana ba pasteur. Dego somona ba pasteur ya Kishasa kolie pa ya ba mundimbi azomela mai yebimiye na kotoyi. Simba ya kolia biloko envoûté tigani ata prophétie ya lukuta bamiibi bomonete lelo connexion eza makasi ya connexion eza makasi te lokoso amengana lie pa ya mundilingaka so ata olambi baangelo bakiti na kolia te nalobi boye bongo na bala mama Jeanne mpona nini bongo sikoyo ozolambelanga okomi mwasi na ngai batuli boye obi oloba oza bezo remplace mama Jeanne lambela ngai ti
Olunge kwa tite. Nana ni aipa ya munji. Bande. Eza na passer mongo na koko tala te sana télévision soki na bimisi makam. Munoko dange sa makam. Akepa ya munji moko akuti monjimi wana akena na musala papa passer azolala na mbeto na bango. Mwe yonde mutu ndi makabilo ko wana atemi yo mutu pakola yo mafuta papa mobali akena musala mwasi atikali na ndako papa passer azoya kolala na mbeto wana ona ye mabondeli kana mabondeli wana mama lambi balie naye kana chambre wana makambo zako ni kabisa tozalaki na mongo sosola te yoka bunene ya nzambe elengi bapasere ya Kinshasa basali ba dégâts impossible oyo mutu ya mokili akoko réparer te irréparable basali ba dégâts moko impossible apati akulanga na sala mama zela oti Afrika atata liberté bokolata Afrika toza biso toza batu mwindu ekola ya batu mwindu koba bikilakila yoka tango bazozonga amen tango a dévié Zamba pesiye mokongo balamo Zamba azalaki koloba to gouvernement ko traiter na batu ya kisa na kasport de moto azoresi ona ni il faut ka bolinga te il faut to bundaka na Rwanda il faut to bundaka na Uganda asili so génération ko ya lisu bazongeli ka bitu kana ti Zamba ko pesa makasi balongi amen papa na mwana boba na yebisa kabino na général au ki général était na kisa musala na yo na sina beleli l'état soki aza besoin to sile za bitu aya kona tisanga biko nyoso amen mokile ganga amen nani mutu akobundisa Goliath batu nyoso bavanda nie le sene David atene mwana ya zabe ya solo pakola ni mafuta kana na mutu abosobanga tala mikuwa Yembele simba ni kawana mikuwa leye Sony Nandenge na zoti ya Moïse na otea na Sony oyo zamboka ya kofanda te mboka ya bangulu mboka ya batu ya pamba soki okuti Congolais azoloba munoko awa on dirait kosala quelque chose zéro nandenge na zoloba boye nazomituna esengeli ata naloba te nakata yango baza na vie pénible balelaka te papa moto azoloba batuni Congolais ozolia combien par jour $1 vous êtes malade vous êtes maudit moto azolia $1 par jour ndenge toza boye na tongo boye bana nano bazwi moko ya lipa te azozela pokwa mpona bana bali pourquoi bolingi bitumba te yo bazotinda na Rwanda bazotinda batu na butu na ba généraux na bino bazokende na Rwanda butu boko zwa malédiction na bana na bino eloko ekomisinga prophète Zambo mboka oteki mboka na bakokoloko na yo bakozwa kala ndenge nazoseka mikoloni bayekilenge baye kotala na mukweki besikilenge eske eza pe yo tokoki kopere nango ekilengi tokoki kopere nango te bato baza moti nalingi natuna bino mutuna Poutine na Zelensky bomona na table bazosolo osaka na pays sacré Zelensky ekosimba te na Poutine bavanda dialogue bino ba dialogue na Uganda dialogue na Rwanda dialogue na Uganda na Angola na Johannesburg
oyo saba dialogue pays nini otoko dialogue na Angola a dialogue na Sini City dialogue na Cameroun dialogue na papa kubanga ya boye Zamba atia mboka nyonso na bato ya kubundela mboka wana atie na bandelo mutu alekate moni makambo ya Mobutu na simbi nyonso misusu na bombi na pochi kana na historia ya mboka papa mboka elongwa na niveau yo ezali bongo na basikite bongo ekotaki eza wapi bofuta batu $1,000 total. Oh, budget mati wa. Na yem sabino. Pourquoi bosoli a piété? Ezali kambo ya budget. Budget za malamu te. Koko sonyoso ya kolia eloko ezangi wana eza budget. Budget nde ezotungisa ba Congolais. Est-ce que biso toko kufuta mai? Selon ngai ndenge Zamba tindinga Congolais ako kufuta mai te ako kufuta kula. Amen. Soki bozabe biso boya na kisabino sekele. Amen. Biso nyonso Zamba kela biso modele moko te. Amen. Toko koteka bande toko kiko fute na kurate mai te tozana nyo. Na lobi boy. Le Congo basé du monde. Basé du monde c'est quoi? Yesu ayaka kosokola nako na Congo. Congo nde basé. Et si Yesu ayaka kosokola. Amen. Congo aza pays mondial réservé ya minéraux tozoloba pétrole. Réserve mondiale ya pétrole ezawa. Amen. C'est le papa, moi na yaka. C'est le mission ngai na mboka oyo. Nanga ngai bien. Ezali mwana oyo na aje azali boy. Na mutu kana yena ndako na. Amen. Ndako ezeli yako. Mutu kezeli yako. Amen. Oyo bozomona eza volonté ya Nzambe te. Toza libanda ya volonté. Amen. Papa na yebisaki mwana moko ayebisaka ngai amona vision. Omo ayele lote aloibo. Papa ka soko bandela moki. Amen. Mwana yao. Aye. Azawa. Otiki mwana wangu. Azawa. Mwana ya motema. Aza wapi? Acha motema yete. Acha motema. Mwana loti balie mabe na mama alie mabe alobi mama est-ce que tu peux vivre vieux tozo vivre? Amen. Nazoke nde papa ka songo na yebisa ya bandela moki mokili. Amen. Congolais basi bazipa yemiso. Yo eloko kaka bandi eloko ezonyo kola yo Congolais olingi bitumba te. On a signé. Ligue chapitre 1 sura ya verset. Bosala ngai bande ele ezokende. Amen. Bosala ngai no kilo silisi. Na connecté te. Amen. Na za connecté au niveau mondial. Amen. Mutu nyonso azolanda ngai na bokebi akozwa victoire lelo. Amen. Balobini mwana kolaki Nzambe apesaki nguya mwana pesi mwana wana nguya azalaki kofanda na esobe mwana wana ke kofanda na esobe sima ya kofanda na esobe na terre jaune ti mokolo ayaki kobima na miso ya Baisraeli mwana wana ye kobima na miso ya bana Israelite nyonso na ye na esobe te na ye kuafronte kisi nyonso kangela mwana kolaki ngai yoyo bokolisi ngai mpe Nzambe apesaki nguya Nzambe apesi ngai nguya azalaki kofanda na esobe mwana ye kofanda na esobe ti mokolo akolaki nsima ya kokola
ayaki kobima na miso ya bato ya Israel. Ayaki kobima na miso ya bato ya Israel. Bolingi tosilisa gere ya este boyawo. Amen. Na musika te. Amen. Boyawo na yebisa bino eloko tokosala. Amen. Mboka ezosenga bato baza na nguya. Mwana wana Nzambe apesaki ye nguya. Oza na nguya te okobunda bitumba ya wapi. Ya kwa mutu awo bozokoka te ya mubondo. Mubondo c'est quoi? C'est des civils. Armée zokoka ba civils te. Mubondo tokokanga ye na makasi kabo tokeka papa. Mukanga ye na maboko pa itoye na bango. Kutu tokobunda na bango te. Ezali soni koyoka ki armée azobunda na mubondo. Armée azobunda na bakatakata katanga. Ce sont des civils. Toko lukela bango ba stratégie quand ndenge bazana ba kisiwa. Boye kaka wa to sali 3 jours de prière. To neutraliser kisinyo. Ko kamata bango lokola nguba to yena bango. Kutu toko bomba bango te. To zana droit ko bomba ba mubondo te bazaba ndeko na biso. Ko bomba nteba Rwanda. Oyo ki butamu te. Enregistré. Nalobi boy. Ezali kambo topesa mutu na makambo na ye. Journaliste. Esika ya kopesa information ya solo abombi yango. Ateki mboka te. Dengi osawa un jour kosistifia ke pa Nzambe. Amen. Bona ba message nyoso ya capitale ya kosunga ba Congolais obombaka ya yango. Yo za jour ya jugement okoji jamais. Batuta na tuti ye mwandambo te. Nana za prophète batu yo. Na ba kozi ya mboka. Na ba journaliste bango nyoso bazaba ndeko na ngai. Papa, journaliste kundela pona mboka kundela pona vérité. Qui ont moni likambo ya lukuta yo appuyer yango seki yo zo bundisa mboka wa. Amen. Bongo te. Bongo moni ndenge problème ezali awa source ezali ye. S'il y a quelqu'un qui vient t'interpeller, il y a ça que okenda ka pas prophète était pourquoi. Na mema yo tokende na yo. Oui. Pour chef de l'état a interpellé yo que non na moni olobaki makambo boy ke tokende prophète azo tout atolo ke ya kosilisa makambo ya mabe sana Congo. Amen. Tokende. So prophète. Avant boyemba. Nazoli na yebisa bino témoignage nanga. Yaka papa. Ifana ne mulombo ni. Yo kana yebisa bino. Na tiku village. Nazalaki na mboka. Shikete kwa mikuishi. Na vandi na ndaku na ngai. Na mona batayo ya basoda. Na moni batayo ya basoda. Bazoleka na kabongo bazokende. Bazoleka na kabongo. Bazwa transport bazwa transport bazonga. Ami shike. Ngai na vandi. Basoda bayi. Basoda baye. Banyimika. Batele msinga. Kimbaishan. Lubolu katata na ye. Kala. Ike umeli. Kimbaishan ndio mwana. Bolu katata na ye. Amen. Amen. Batu bonso. Mukibuji ke basaka. Batu nyonso na mboka babandi kolenga. Batayo mobimba ya basoda. Batayo mobimba telemi. Bazolu katato. Bazolu katata na ye ya tata oyo azali yao. Papa bia iya. Papa ye. Bamwihangu. Batuni ye. Unombutu kyo mshike. Mutu oyo vandisi ye awa na mboka oyo ya village pona nini? Mba mshike tisha unaona. Vandisi ye oyo awa ndenge nini? Balombo lemba. Babie bisi bango. Tata oyo. Ebo bakuitu longolwela mata. Ye batu oba mwanda wakuwa divita ja este. Dobunda bitumba ya este. Papa oyo abo kukamundu. Kanga beni hamu. Elana tuni. Pourquoi ki wilo kitikane basoda? Pona nini lingomba na ye zali kaka na basoda? Mwanda wa vita. Zali pona bitumba. Mwanda wakuwa basoda bukona ko pesa basoda nguya. Amen. Sakato makasi. Sane mwangu. Nalingina tuna bi. General Naman. General Naman. Duwa lwanjirwa wile kwanyi. Maba na ye sila kapa ya nani? Prophète. You are a mebo ningi gerizo. Nandeli ya buzambete. Mamba ne arme. Arme. Saka ho prophète agerire yango. Yango ekoluka prophète ayako bikisa yango te.
Twihangula. Tozali kotuna mutuna. Armée. Kiko keshanga okunda hibwa ne prophète. Eko kiko bikisama na prophète te. Nalingila mtabino. Kombo mabele masal. Kombo mabele masal. Mutu ale telejiji. Mutu apesa kombo. Soda. Eyokani. Akilonda. Bolanda. Vision yondina. Vision ya zanango. Carte ya Congo ya sika. Carte ya Congo bozo mona lati. Mutu akwete photo. Mutu akanga ye photo. Soda. Hono mbelela. Tangu azo sambela. Lupango lwatambile kujangu. Lupango eutake pa ya nani? Lwa soda. Lupango ya soda. Amen. Watu baobaka. Esikato tongi. Nelueto luanyi. Na mbongo ya nani? Baba soda. Soda. Amen. Shike mukipile miande ya basoda. Soki bo sali makambo ya basoda te. Kemwi balukile, kemwi bakimbile miande ya leza. Bo lukeli bangoli loba ya nzambe te. Kudikisa kulongela mwara. Eloko moko ekobonga na armeza te. Yokana yebu sabino. Kambisha arme ekim. Oyo ezotungisa armeza aboyi. Mwarbe. Na kati ya arme. Uji. Kuruwa mikata. Ezalina ekulusu ya munene. Yobelelemu. Oyo batia. Kekuji witanu. Mutu moko akolongola yango azali. C'est le prophète. Kaka prophète ndi akolongola yango. Eyokani. Bakandisha bali mufrango. Bazo matisela balakisi mbongo. Ke soda onwila vita. Pona soda azali kobundela mboka. Kekujinasha. Mbongo ata 10 francs te. Enseignant bamukandi. Enseignant bazali komatisela ye. Talalika. Ke soda nwila ntanda. Soda oyo azali kobundela mboka. Négligé. Wana basondoli. Mwandaka. Pona nini? Mu arme. Na kati ya arme. Kuruwa mikata. Ezali na ekulusu ya munene. Ya mulili. Ya mulili. Oyo mutu akolongola te. Mutu akolongola yango te. Leta mulolo. Yesekebi hatanya jale. Kosa kotia ngotembe. Batama le dikisoka jale. Akozwa bila keli mabeka kanano. Namba. Alikene profite o. Banga na zawe. Mboka oyo. Yeseka hatanya jale sasa. Kati alelo jale. Batama le dikisoka. Oyo noto na lobi. Oyo akotia te. Na oyo akokritike. Kaka lelo lobi. Kaka lelo asema lekiso. Tolubaka mibali yeyo hapo. Nani apesi Yesu Mokonzi? Nani apesi Yesu Mokonzi? Sala mkiruki. Bangu ponani. Amen. Tozoli gatolanda mukande yembangu bangu ponani. Toliki toyeba makambo samba solo. Pako ya mokonzi monene ya Rome. Pako ya mokonzi monene ya Rome. Yoka. Yango wana bazalaki kolanda ye na mayele. Yango bazalaki kolanda mutu wana na mayele. Pe batindi bato mususu. Batindi bato mususu. Bamilakisa. Lokola bato malamu. Lokola bato malamu. Na mboka oyo. Ezana bato mususu bamilakisa lokola bato malamu ke. Bato mabe. Amen. Amina. Boka yanza. Sakani osui malédiction. Amina. Koba meka koko isaye na maloba na yoko. Amen. Bameka koko isaye na maloba. Bongo bapesa ye na maboko ya Pilate. Bapesa ye na maboko ya Pilate.
batambwisi ya région ya Yudea. Batambwisi ya région ya Yudea. Batuni Yesu. Batuni Yesu. Motei. Motei. Toyebi ete makambo olobaka. Pe oteaka ezali ya solo. Très bien. Batu nyonso bayebi ke musala na zosala eza ya lukuta bongo te. Yaso. Yaso. Bazoyi na solo. Amen. Soki omoni mutu azoyi na solo seki aza ya lukuta. Amen. Comment? Otalaka bilongi ya bato te. Nzambe atalaka bilongi ya bato te. Kasi olakisaka solo nzela ya Nzambe. Olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Lobela biso. Lobela biso. Ibeko na biso. Epesaka nzela ya kofuta paku na mokonzi monene ya Rome tote. Kasi Yesu ayebaki mayele na bango. Amen. Ya mabe. Yesu ayebaki mayele na bango ya mabe. Pe alobi. Alobi. Bolakisa ngai ebende moko ya mbongo. Kataka wana papa. Na lingina lo baboni. Le pays sacré. Nana botambi Kongolo. Bana nanga ba Uganda. Siko lelo na tiki mboka oyo siko bana na tie bango. Lelo yo valere na ngai eza pote na za Congolais. Na zobunda pona génération ya ba oyo ya ngai bazoya. Amen. Bako kende ko sala refuge pa ya wapi? Okimela wapi? Lelo bozo traité na ba traité. Bino ba conseiller mboka na zo pemela bino. Mboka eza ya bino te. Amen. Eza mboka ya Nzambe. Ya mutunyoso. Bobebisi armée na politique na bino. Lelo armée eza na makasi ya confronter munguna te. Siko toko kende wapi? Tozalaki komona na tango ya kala. Soki bitumbe ye na mboka batu nyonso bakimi na baka. Lokuta loba soda basana makasi toko kimi na wapi? Mobondo awa 17 km basaka pembeni. Puto ezapo na Nzambe na ngembele bakotakana. Soki ngai na yaka frontière basi bakoteli bino déjà. Très bien. Bozana makasi ya kobundana mobolo. Moi si ya soda yebi ko somba saki ya frimulete. Bongo siko mobali na yako bunda bitumba yawa. Makasi ko yawa. Tolo baketo za ba traite ngana za traite. Prophète traite la zalaka. Mutu abikisaka mboka eza prophète to mokonzi ya mboka. Prophète. Osakana. Bozobo ya toloba makambo ya mboka. Ko banda lelo mutu nyonso akotia atembe akokufa mabe. Yokani. Papa tozolela pona vie ya ba Congolais. Na ba journaliste tozolobela bango baza kuna te. Yo journaliste ozotambola na mboka ozotambola makolo. Ozotambola na ba moto. Est-ce que vous avez la nationalité? Comment on a besoin de la boyer? Bino mibali. On reçoit ba dipe ya minene aux otambos. Très bien. Oye na musala osongi bana basangi nzala. Balali nzala. Bongo ya kofutela bana minerval exact. Mais bino kotolo bate. Loba yango. Loba la bino na zobundela bino. Bino bozozwa makambo na ngai bozobomba. Makambo ya Nzambe babomba ka yango. Sika ya mutu ase kujie. Obombi makambo ya Nzambe yeba ko milukele ngambo na Nzambe. Ngana zobundisa mboka te. Ngai mboka ndeko misinga prophète. Prophète musala na yezani kofungola bato elamba. Tala ndenge tosabu. Armée bazokende kopere na Kagame. Bazokende butubu. Epa ya Museveni butubu. Ba très. Tolo bateka pona kobanga liwa. Ata oboime okokema nano kembite. Tala likambo. O tokosala bambule ezokende. Po. Tokopesa bato misala mbula po. Tokosala ba entreprise mbula po. Okuta. Bana oto botaki bazamiko bazama na mikelelo bakomi miko. Musala ezati. Okuta ebongisaka te. Bino bosolo ka zamba kosala. Zamba kosala ya nani? Yaka songo ya solo bakosala bozo critiquer. Sikoyo akosala ya nani? Ya mutu mususu te. Akendaki ko consulter nganga.
prophète ya solo ye alali kala akufa kala abimeli ye kendenge oyo kotombola ngai okokufa na bana na yo nyonso bakufa te bozokende koluka bapastere ya lokuta bamiyibi basoloka confession religieuse confession ya bareligieuse yawa confusion ya bareligion confession te confusion ya bareligion batu nyonso wana basala bakisi amen bosali bango confession combien de fois mboka ezonyalolama te eloko te congolais bande aza na courage ya lokuta ya koloba nzambe akosala moni nde bazosambela wana nzambe akosala confusion ya bareligieux soki bomemi baconfusion ya bareligion mboka confession ya bareligion nga nakomisi yango confusion ya bareligion confession ya bareligion soki kaka bomemi bango ngai nakomisi bango confusion ya bareligion soki bakontinue kosala tokokomisa mboka confine vaccin ye te tokokoma na confinement likolo tozokende mafwai tondo chami desambe kobi mpe nazoloba pesana nini Afrika mama bovana nyata Afrika mama osalaki kozela en direct ndia ala je ne pas mboke koninga fuma moko kokota na mboka ndeseme ifwe ninga na tanda na yeba ke prophète sana na lobina elo yo pesa na no moninga osana ye pesa ye na no mbote ya makazi pesa ye na no mbote ya bien pesa ye mbote ya makazi na mboka prophète azako le seul prophète oyo ngai bomoni yango le vrai prophète efazana na biloko mingi amen 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 nzambe abafe naza na veve te nzambe abarofele naza na barofele te nzambe abasoda nana basoda te nzambe abaprofe naza na mwasi ve na bana ya ve naza na eglise na basoda baluka ngai pourquoi basoda ngai te
eloko ezo bakonzi bazoya koluka ngai baza na baki na baloba yango eloko bakonzi bazotimela ngai ezaki kisi tobeleli tole ayebisaki bino ke ntango na longwe moto ekope ezopela te nana bibobika erefuge omoni bisika ezali nyonso kopasa te ekime bato nyonso bakokimela awa bakobika awa ekomi mboka ya prophète lokola nazalaki kuna keno azotiongisa biso na milongoli na ngai na pete na ye wapi siko na kotungisa bango wapi bosala mosala esimba na naza kuna te lokola bozoko ya toloba verité na makambo ya mboka botikala na masoli totala lokuta na verité oyo ebikisaka eza lokuta to oyo ebikisaka eza veri mololo tandai mboka oyo ikine makambakano ezali na pasi oui décanté po na kosilisa yango ni pas de la blague ezali masano te ke kuti Congo esika Congo ezali oui tambija oti po olongola yango bisika epati yango ke moi qui mona na jaune bisamba be makani bomona ata ndenge nazoloba ke ezali masano ne one sambago ata ndenge nazoloba yango sakala nazolenga il faut pasi oyo ekomeli bakongole amen kozongisa yango Congo ali ya bien ce n'est pas de la blague ezali masano te okopesa bapromese okolemba télévision yaki na $200 ezalaki na $200 150 lelo ke toloba na émission ya $20 lelo tozosala émission ya $20 makoki eza te soki oboyi kamera etambola okolala nzala okosala ndenge par manque des oiseaux on mange même des hiboux mpona kozanga mbongo kaka oyo ekomonana tosali na yango esili oyeba grenouille te kosi ale bagorodo matondo sakane mulombelele nalingi nasambelela bino nze mukwashi nzambe asunga bino banwe bonsoir alifo na dino jibu bino nyonso bolandi liloba oyo mbaeseli opambolami nalobi boye l'État congolais a non débia. L'État ya Congo elandanga malamu. Gidine bamiba. Nazali na batu na ngai. Bafuele kitambala kia jaune. Balati kitambala ya jaune. Gidine prophète. Ezali na prophète ya fukami. Amen. Badine polo ya jaune. Bazali na polo ya jaune. Prophète osike. Prophète ya vandi. Badine polo ya pembe. Bazali na polo ya pembe. Prophète osike. Prophète ya vandi. Ke moi ki mutenga. Osimba yete. Shuma muni mutu ufuele ni. Soki omoni mutu alati ndengo wana. Imufuale mwanda wanta. Alateli mboka. Ke moi ki mutenga. Osimba yete. Shiba longa kilongwa. Soki asali mabe. Bokokiko kangaye. Bokokiko kotika ye na bolo. Soki azana likambo te. Soki likambo za te. Osimbi ye. Ozwi ligogo. Ozwi problème na Zambie. Amen. Amen. Amina. Bokonzi ya Saule. Esila pona makambo ya prophète. Pona likambo etali prophète. Bubela. Lokutate. Kudi prophète Mungu abo Michel. Ezali na prophète mususu Michel. Walombola mulowe. Ayebisaka mokonzi. Amba koki enda kubulu. Okende na bitumba te. Si wende kubulu. Soki okende na bitumba. Kajoka ngako muwa. Okozonga yako kokate. Wanenamba alobi juki demba unotata ngana yebike tata oyo kafu mikile bia asakola kangai malamu te wa muleka atigiye wakati baba profete ba profete alukuta ba mulombola 800 800 ba profete 800 ba profete 800 ba mulombola amba yebisiye boye enda kende kaka bitumba ekudiki sakulonga eloko moko ekosalema eza te okolonga mulowe mukwa bwai bokonzi mosusu aye alisungi alobi te 800 personnes. 800 personnes. Banene kati witi balobi kaka monoko moko. Yageleza. Wana nzambe te. Est-ce que mubano bonso kati ya batu oyo. Kemuji mukwa. Etikali ata moko te. Kujikao. Alobi etikali moko. Kina janje Michel. Kombo na Michel. Ya ka prophétiser. Wana sakola kanga malamu te. Benga yaya awa. Witiai. Benga yaya. Ba muita. Ba bengi yaye.
Amen. Amen. Prophète oba monena ma. Prophète omoni ndenge nini? Mulohwe. Mokonzi. Okienda. Kokende bitumba te. Soki okei. Usakuka fwa. Okokende kokufa kozonga te. Moba monane mulombola. Bina yebisaki bino nini? Kende unombola kabia. Oya asakola kanga malamu te. Wanenamba. Alobi. Byo ufumikila ka bibi. Ndenge osakola kanga mabe. Muselia. Bozwaye. Wega mbuloko. Tia ye na boloko. Moya ka tuba mema tuche. Opesa ye mai muke. Ne kalipa ka mwa lipa ya muke. Soki na kei na zongi. Na zongi. Ne hoena. Na kosila na naye. Kadifwa naye. Boyoka sikoyo. Endele mulo. We sika mokonzi akendaka. Wa shoka mututu. Azonga kama mobimba. Wafanyi ka fuile. Akufaka. Abo basaka ba prophète ba kokumisa. Bango balingaka ba prophète oyi bazo kumisa bango. Ba prophète ya lukuta. Na kumisa yo pona ozwandi. Foto lo ba vérité otika mabe. Amen. 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 Kudiba prophète ba franga. Zalina ba prophète ya mbongo. Ba tu etribe twelele. Biso toponami na Nzambe. Sha umpe franga. Ata pesinga mbongo. Sha kumpe ne franga. Ata pesinga ite. Fokulombelele. Esengeli na sambele na yo. Ya yebisa yo ya solo. Laissez le mutanda muto batindanga. Évolution. Soke ba division. Nyonso bazana vision na mboka te. Bakokufa. Bene batiete basakuta. Oyo mike bakotikala na emoniseli. Ebo basakolongolo na inota. Te bakobongisa mboka oyo ya Congo. Wanda si mutu dine vision. Soki mutu azali na emoniseli. Faut akime mutu mukwa vote. Sengeli aluka mutu mosusu oyo azana vision. Ngana zoyebisa bino. Tata oke selu. Soki tata oyo apambola miti. Ezali ye moko. Anotu isamba. Awa tozoloba. Eza ba muyenge shingo. Nzambe a tourné ye kingo. Atalitie na mutu. Esika koki komona bolamu. Sika mwenebi ya. Soki amoni bolamu te. Dine problème. Ngana zana likambo te. Mikaj. Musala nanga. Ulongola batu vérité. Ezali kolobela batu solo. Na lobi. Natambe 12. Na bimi na 12. 12 ya. 12 wana. Walonga bimpumpu bibi. Salami ba mupepe ya kaina mibale. Batu tourbillon. Tourbillon mupepe ya kaina. Batu basome imuni. Batu nyonso bamona ki yango. Na kakogolo esalami. Batemwe nano ya batemwe bazali bana mike. Amen. Salami. Amen. De 12. Amen. Na sela motoka. Na memi mutu. Kufika bitabu. Na komi na bitabu. Ukimba motoka wakuya kuno. Uka mutuka ya koya awa ezate. Ukimba moto wakuya kuno. Uki moto ya koya awa ezate. Nalula kuya luhani. Na bandiko ya malembe makolo. Mondial. Bwan dekobola. Mwaki tenga kuka me playa li. Kosakana na mabongisi ya Nzambe te. Playa li. Mabongisi ya Nzambe. Le plat de cadastre. Ezali mabongisi ya cadastre te. Playa les ennemis comme vous. Mabongisi ya Nzambe ezali makasi koyeba. Tande playa les. Boka ezali na playa ya Nzambe. Shawi hoteja. Ata uteki yango. Uitijaki. Zolekisa tangu pamba. Monde entendez tine playa. Bo ezali mboka ezali na mabongisi ya Nzambe. Boka ya basakola. Yongi ya. Nazoya. 16h malembe. Moto sohera kuseli. Moto nyonso ezoboya komema ye. Nasho sekoze ulama unota. Zokande zozela tata oyo. Tala Valeri dime bantu mutambo waleza. Tala Valeri oyo ezali na batu na miso ya Nzambe me bazali komisa Valeri. Ye. Eye wanjikele dishi. Ye abarenga nzela. Wabare ni profeta mwa. Abare nzela ya profeta koleka. Na akoleka te tengeli tokutana naye. Amen. Yongi ya luahashi. Nazoya makolo. Na Biblia ya luahashi. Yepe azoya makolo. Tokutani wapi? Ya Kingasani. Na Kingasani. Tala debita biti Kingasani makolo. Hautika. Ayo tamba kote ya Kingasani kila. Kingasani azomata. Amiwa nkika. Ngana azomata. Makuma. Oyeko usangana. Kitana nanji. Tokutani. Kwa. Pesani mbote. Yambi. Vwana. Boyoko. Utamba tu ufika. Alimika kakote oke. Uhotakene ka waju hotaka. Asombika kakailoka. Uyaka jibanta. Aya kutinga lisusu. Ano utana. Nangu akutinga. Edimukire deja mumoto. Atina moto. Etu tuesha television tuwe. Bandiko koti za television toke. Nanji waseranji maboko. Yepe azwi maboko na ye. Atindiki profete na musala. Kona kende muliboso yepe alia na sina na ye. Asumiye na musala.
Avenue Bordeaux ezala wa. Est-ce Avenue Bordeaux ezala? Ezali na Gombe. Moni sima ya présidence na Gombe. Makambo ya ba prophète bande. Amen. 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 Na boyi ka ko loba ko. Zana ka te lokola na za connecté. Lelo musoki ezala ka ke l'état pesingai valere ke nasako. Boko ki maboka o. Amen. Na ko sokola ka lelo yo ke Kagame ko kufa lo ko meni pe akufa. Amen. Ala blague te. Amen. Ola ko yeba ke na soko sa tueza ya so. Kota la 2025 Uganda ndenge ko koma. Amen. Soki na soko sa bon vanda le l'autre en septembre. Na lobaka un certain dimanche ministre de la défense ya Uganda akufa. Amen. Oyoka kite ya mwana mwasi. Ana blague te. Ça c'est notre pays. Pays oyo ba Lumumba batiki. Nous sommes des petits Lumumbistes. Amen. Amen. Vous avez besoin de démontrer. Bon, il y en a mon dos qui n'a tenu. Kaba oyo basau. Na kitina bango msusu bana ndanga. Kwa blague. Botala munene te. Na ko ramper sans problème. Commando. Papa, commando. Bien formé. Amen. Na kitimo eboningani be. Otia musapi na kokata ya papa. Kongola tu ba petit moko boye. Les Congolais les pérés. Bolo mon armée, bokotaki ya mi bolo kosala bi. Kako zemi sabana ya batu bazemi. Olingi boko tisangana makambo na linga kokota te. Yo koti arme pona ko bundela ekolo. Trahison pona nini? Bande, batu nyonso ba ko trahir mboka ngai te. Ngata opesi ngembi yana ko trahir mboka te. Makila ya lumu. Nana trahir mboka. Soki na trahir mboka famille na nganyos génération nyos c'est malédiction. Les biens mal acquis, biloko nyonso ya lukuta otozozo ko sala eloko te. Okotonga paradis na mbongo ya mboka te. Tala ndenge na sabo offrande des ates. Zamba pesinga mukeka ya basoda na zozo. Na zotonga na ngai. Awa na zolo bake, na zo sala nyonso kana basoda na sambela bango bazwa mbongo. Na tongela bato awa nini? Weze. Mene. Weze ya mabele masa? Masana. C'est comme ça, l'été photo la kisaye. Mene. Na sengi le tambongo, na biki samboka boy. Minzamba komiko pesa nga makuki, muke na bana nanga. Papa, ma foi. Na tondo. Lelo wimwe selwe. Lelo pambolami. Nane nam. Nalobi. Mutu yese bandonda. Mutu nyosa landinga. Uba selwa. Opambolami. Shiwadi le luba. Soki ozalaki na bokono, ufuile lusa. Olimbisanga. Enda oketale. Kende omitala. Na toilette ya sabuyu. Ba toilette kotonda. Puru. Boko bela pulu. Kine blocage ya finance. O mutu azana blocage ya bojui. Sa kulonga diare. Oko sala diare oga. Mwanda wa blocage eta. Ona elima. Nani. Nalobi boy. Ba no ba bel. Bino baye bozana bokono. E moi ki yama ne mulombele. Boya teke na sambele la bino. Ezala ku paki fe. Shuba mu mutu baye manamba mulombele uhile. Soki o leza bakala ku mulombele. Zambi asi asambele libino nyonso. Obetela ye maboko na milolo. Obetela ndandu wana bikisi bino maboko. Namba nkete. Nakata. Bintu biyaka kuyi efikale makambo ezo yangu vele ko yangu dala like 19 ebika byo saka kunene nini aliyalo ba saka kunene ebika na koloba nini na muyangula na bankete mba ngele ko biti na shabite na lobi na kata ya lobite tianga ta na mbomke ya lelo difuki kata lelo ezali mokolo munene bashala minwe mibalo etikali misapi ya kotanga limonendo bozala na esengo. Tala,
omwenda kokitraire ntanda esika bozokende kotraire mboka te kufa me kotraire mboka kufa kotraire mboka te unowe mulombola oyo azolo yemisa tukile bishira bya ntanda gai na yebi bikila ya mboka rebellion ya ntanda ke biji amen kijikuti Yesu ke kuna nanga kino Yesu akozonga Yesu nazashe Yesu nazashe yoga makambo ezoya Yesu neza kiasa Yesu nazashe zwa microbiete Yesu nazashe yoga Yesu akoti na Jericho ivana boyo adivana ne mulombole kyafu ko boyo kana bisabino ya suku Yesu akutola mu Yerusalemu Yesu tangu akoti na Jerusalem watu elelele kavumo kamo akota kana lukumu moko bano muhena lukumu bino bozobo ya lukumu watu elele mu Yerusalema ushikete akala kamungu mama meka mumuke Paul Kagame na Museveni ba president ya bakolo bazata na makasi lizuzu te te bango wana bakongole bazokoka te yo kongole ndoki batu baza lizuzu na makasi te Kagame obozomona aza mokolo kazali na kobanga makasi kobanga na ye ya makasi Museveni akobunda bitumba zana makasi ba president oyo basi balemba biso tozali na president ya mwana mpe akoki koluka biso bagene te tokusilisa bitumba na vision natina moni emoniseli tout déloger Uganda hoiti kolongola Uganda esika ezali batu nyonso bakimi unoamiwa wisa oyo ngana zoloba tubio na mwe makambo namonaka namona toi déloger Uganda hoiti Uganda esika ezali batu nyonso bakimi na mboka omoni Putin amen amen amina eza makasi ya Putin eza amen Putin tobombi na Kongo amina Putin azali na makasi na ye te Putin makasi na ye ezali awa na Kongo nde abombami obombi ye nde awa abombami awa Capitaine Traoré azali na makasi te makasi na ye ezali awa biso moko bakongole tozali na limungu tulu tozali na president mwana muke elenge bano banyema baoyo azokima bakolo balembi abakoka balembi bafwa atondo pesa kisambile andi mwini na lobinga moko te abanombola mbo wisamba lola nde bayebisinga na loba sokini boyo na lobi abatia tembe batie tembe oyoka president moko kuna na bango akufi okoyoka kaka president moko kuna epa na bango akufi sanko bela abeli te ana blague te lola ekati ye peza ka okokanga ngala za n'importe qui te mabele ya nzambe église na bino mabe mabele za di solo ya profete ya nzambe amen eza di solo ya mabele ya nzambe biso toza bakolo mabele po ete église eza mabele Yesu akoti na Jericho. Yesu akoti na Jericho. Moto moko azalaki kuna. Yo, bana betu fana ibuya. Bande koboyoka.
Yesu akutwele mu Yerusalemu. Yesu tango akoti na Jerusalem. Yesu ne kwa binena. Makomi elobi. Mwine mu Yerusalemu. Makati ya Jerusalem. Mutumbo. Ezalaki na mutu moko. Yoka. Yesu akoti na Jericho. Tango akoti na Jericho. Mutu moko azalaki kuna. Mutu moko azalaki kuna. Kombo na ye Zache. Moko mutu wana Zache. Ye azalaki mokonzi ya bafutisi paku. Amen. Amen. Sakane mulombole. Na lingi na ye bisabino. Zache. Zache. Wati mutu wa leta. Azalaki mutu ya leta, musali ya leta. Landa oyo. Landa malamu oyo za kolobama. Zache. Zache. Wati mutu wa leta. Azalaki mutu ya leta. Mission yang. Musala na ye. Wati bezwe amone Yesu. Azalaki na posa amona Yesu. Pourquoi Congo l'État a besoin ya Yesu te? Pona nini Congo? Gouvernement na bisoto l'État ya Congo ezali na posa ya komona Yesu te. Zache. Zache. Mutu ya l'État. Mutu ya l'État. Quel que soit taille na ye. Ekotala mulai na ye te. Azalaki besoin amona Yesu. Azalaki na posa ya komona Yesu. Tango amoni Yesu. Tango amoni Yesu asepelaki. Papa suli saba yoka eza makambo ezoya. Te moto ya mbongo mingi. Ha? Azalaki mutu ya bozui. Ojumo ni mutu wa franga ukimba Yesu. Yesu koso omona mutu ya mbongo aluki Jésus. Congolais ka vantara. Congolais kaka komi vimbisa. Lolendo. Lolendo amene. Mutu ya mbongo aluka Yesu. Metana sashie mutu ya mbongo mi. Mutu ya mbongo mi. Atiki mbongo na ya aluki ye. Kolanda Yesu. Bino bakonzi bozo luka Yesu te pona nini? Amen. Tuta. Tango Yesu azalaki kokatisa mboka. Tango Yesu azokatisa mboka. Zache aluki nzela ya komona ye. Aluki nzela ya komona Yesu. Kasi lokola azalaki mokuse. Lokola azalaki mokuse. Akokaki te pona bato bazalaki mingi. Pona bato bazalaki mingi. Bongo akei mbangu liboso. Akei mbangu liboso. Pe amati na nzete moko ya sikomore. Amati na nzete moko ya sikomore. Po amona ye. Pona asala nini? Po amona ye. Quel que soit mbongo na ye, mais azalaki besoin ya Yesu. Quel que soit muso. Solo. Quel que soit niveau ya kibokonzi na yo, zala besoin na ye, na Yesu. Yoka. Pamba te. Alingaki kolekela kuna. Alingaki kolekela kuna. Tango Yesu akomi na esika wana. Zela na. Voilà ni mulombo. Oyo kana yebisa bino. Kwati général mo. Ezalaki chef d'état-major général. Chef d'état-major général moko. Amen. Amen. Si bakulumpe bantanda soki bakonja mboka keba kimbe mwanda wa Yesu bakomi koluka likambo ya Yesu ndenge azoleka azotika makambo na RDC. Amen. Nana pesi bino nalikaki nasilisa balobi ke kokisilisa nano te tozozela likambo ndenge azokende boye yasi yake mungulume etikali oyoki yango te tozoyoka yango oyoka mungulume général moko chef d'état-major général. Chef d'état-major général moko. Si vous voyez ba kulumpe ke ba kimbe Yesu. Soki omoni bakonzi bakomi koluka Yesu ba kimbeleza. Bakomi koluka Nzambe. Bitubishinta. Makambo ekobongwa. Aya wanki. Aye koluka nga. Abana be. Bandeko. Wazakala. Alenga. Na mulombola. Na yebisi ebo. Ine ma fonction. Ozali na fonction mibale. Watalamba. Atalinga albi mwana muke. Yo mwana muke. Wa yuka no mambola ma. Oyebi makambo na mulombola. Na yebisi ebo. Ujine administration. Ozali na administration. Ujine logistique. Ozana logistique. Wanyanga. Okokate. Uji obuko mu logistique. Oyebi logistique te. Mulombola. Na yebisi yo. Ela mutungi ku logistique. Ya mutu mosusu na logistique yo administration. Administration oyo oyebi. Ya ndeka. Tambola. Bela kwibinena. Na boyi koloba yango. Mwambula mutu ke kandikaji wa mutu ula. Musala na yete ovina musala wana opesiye. Ezako bebi samboka. Akokoka te ebebi. Basuki sana kende te. Tango Yesu akomi na esika wana. Tango Yesu akomi na esika wana. Tali na likolo pe amoni ye. Amen. Amen. Amoni mutu yambo. Amoni mutu yambongo. Zambe mutu asala batu yambongo na bazangi eloko te. Biso nyonso tozala posala nani. Zambe. Oda lobiko ya nini? Yambo kasiko na zotu na bo. Soki na sali molende te na mboka na ngai bana bakolia nini? Zamutuna. Soki na bundeli bana na ngai na verite te. Bakotika na lokola bana ya nyongo. Nivo tango ngai papa na za mobimba na bundela bana na ngai pona balia lipa papa.
Au monde qu'on joue église ndenge na suibo ça évangélisation ça blague te. Oyebi leta makambo salangai. Akanga ngai ndenge moko lokola rebelle. Ba salangai makambo ndenge na ndenge. Soki oye ko bikisa mboka ba ko sala yobo. Tata moko avandi na kwe amen aye na kisi na yeko mikanga na yebiso za mwana mokolo amen na bunda otena uti oyibi sika na kutate amen sana tata moko aza kofanda na kwe aye asaka zinga singa aye ko mikanga okozwanga ite na yebiso na pesi yo 2 jours obongo la motema amen 2 jours soki esili okofima makolo biloko na bino na sina bebisi yango bosana esika kotia ngai te na ye front kindoki eza na mboka te kindoki nde richesse ya mboka mobutu alukaka marabu asala nyonso mboka eza merci beaucoup mama tia odime bombe alati sous-vêtement te sana mama moko alati sous-vêtement te kini makambo ye bukomi nango awa na lobi boy okozwa dikama na nzela na yo ya bomwasi papa soki bazoloba naza profete eza masakoli amona kama makambo omona teke bato nyonso baye bazosepela na makambo nazomosusu bayeka kobeka ngai alati sous-vêtement te mais aye kovanda mpona avute ngai mpe okoavute mpe te omoni nde na kati eza koboya mpo etowana pa journaliste wana alingaka yango te ana blage te biloko wana ye alingaka yango te tala koya komeka ngai te nasi nayebe oyo bongisaki na 1h du matin nakokende komeka ye nakokende nano motakana nayeba soki akoloba yango yo nalobi yango beta bolole nayebisi yo boye Sonyi Malwa tozongi edola ta sous-vêtement mutu ozala ba sous-vêtement ebele te oyo Kyonyi Malwa ozaka na misatu Kyonyi Malwa abutile ono mwana mosali ya Nzambe ya solo afanda na mboka abutile Kyonyi Malwa sala boye ndengo ozomona bandi bamama nyonso ozomona oyo bato bakwesama na bapaseri ya kisasa tango akoya kokuta profete ya solo bakosala badega osi omona wapi akweyaki vendredi dimanche kaka ye akoya lendi kaka ye samedi kaka ye natuni eske yo ozabu na gana te ekweya naboyi kobimisa yo me natindi yo kaka kende olata sous-vêtement lataka mpe na sous-vêtement te omoni ndenge ozwi soni omoni yo papa abongisi 1h du matin alobi boye profete ye moko bazotangaki aza profete tokende amona ngai namoni yo sikoyo talaka omona ni biloko ya pamba olati filipe te na esika ya kokende osalela ye biloko wana naloba eske peruze okataki alala
olati soutien olati sous-vêtement te pe pelouse okati te. Litama ya prophète. Amen. Tovanda na biso bana opesa bana pe bati ya nzembo église ici. Mais napesi ye ka conseil naboyi kotelemisa yo lata pe kendo kata pelu refuki makasi fungwa temisa bango bakata fungwa inere dinate alobi na kokende komeka soki azala te aka nasambelela yo bongo te oza ndoki
dialoguer na okoki kosolola na ye pas na message Nzambe mutu atindi ngambangu ba Nzambe atindi aloba mbangu mutu mwi hayesho mutu oyo abumeli yo tata okokeja ku dialoguer na okoki kosolola na ye est-ce que ba tu kokeja ku samba ne Rwanda biso tokoki kosolola na ba Rwandais tukokeja kulonga dialogue ne Rwanda monka tokoki kosala dialogue na Rwanda azala wana na tume message na tindi message kubakulumpe boso banta na bakonzi nyonso ya mboka utamba dialelo utalelo leza bahele ma dialogue onso utalelo Nzambe aboyi ba dialogue nyonso amen amen na lobi boye nondia bolanda nondia bolanda kosokene prophète lobanga nazali musakoli na mboka oyo te ma dialogue onso ba dialogue nyonso atala Congo oyo etali Congo ya helia boboya yango kwande kutu dialogue na shay ezali ata na dialogue moko te oyo simba lomboliai boyila okenda na Sun City okena Sun City esimba te leza bahele Nzambe aboyi talata tia jale bokoma date ya lelo eza dimanche batu balati jaune na lingomba dimanche le combien le 22 dimanche le 22 ya 9e mois 2024 leza bahele dialogue yonso Nzambe aboyi dialogue nyonso tali mboka ya Congo koso tu dialogue loba tosolola ke moi qui kala bien de ba Rwandais ba Rwandais bakota na kati te ke toi qui dialogue tosolola M23 na kati M23 na kati ke toi qui dialogue tosolola Uganda na kati Uganda ezala na kati te Nzambe aboyi dialogue yonso etala Congo masolo nyonso etali Congo Nzambe aboyi yewa keta biso oyo akondima Nzambe akobuma ye bolanda yewa keta biso oyo akondima dialogue wana Congo na Congo Nzambe akobuma ye oyo nyonso akondima dialogue wana na Congo Nzambe akobuma ye na lobi boy ma dialogue oso na sha mu Congo ma dialogue nyonso ata ezali awa na Congo abatu ebeni ya biso moko ekalange ya butile ka 0 esuka kaka na 0 na sha ya batu ebeni ata ya biso moko ne ya batu ebeni na ya biso moko Nzambe aboyi yango dialogue ya batu bonso tubahe dialogue ya biso nyonso Nzambe aboyi yewa keta bisha oyo akondima oto solola na tokende na Rwanda Nzambe kobomelaka na Rwanda azonga awa te message on attend eza message on a joui les abahele kitu kioso kitala dialogue Nzambe aboyi makambo nyonso ezotala dialogue mwanda inotande yaye mwini mboka oyo ezali ya ye moko dialogue ya batu ebeni ata dialogue ya biso moko ba Congolais Nzambe aboyi yango dialogue ya hali ezala ya libanda ya mboka Nzambe aboyi yango ezala ya M23 Nzambe aboyi yango oyo kana bisabino shibu dialogue na M23 soki bosololi na M23 ukatamba mouvement mkwabo ya M23 ekobima mouvement mosusu ya M23 ekune namba zakoloba wa dine CNDP tozalaki na CNDP umbesambe mosololi M23 bai M23 ebimeli musa kusamba monga na M23 awa bokosolola na M23 kutamba monga bakobimisa mouvement mosusu wana bazali kokomplike pamba batu kouta lelo mutu yese ulondo mutu oyo nyonso akolanda partager nos messages kende na sango oyo bisika nyonso kabola yango ke Nzambe ya profete Kasongo ya Congo oyo dialogue na mboka oyo ya Congo oyo akondimela yango yeba itabisha kuya ba Congolais andimeli kobuma ba Congolais ezana tukambuya Nzambe pe akobuma ye enda ine Yesu okende na Yesu solo boy semaine prochaine soki Yesu ayete memelanga pembe tuyoki semaine oyo ekoya soki Yesu azongi te lata pe pembe ala tozokende nano kaka na bilamba na biso tolakisa bato babwaki Congo biso toye kosala nini koramase yango tolati yango
le Congo appartient à nous. Ataba tuba sondoli yango biso tolati ya lati yango oyo sondoli yango nanga na lati yango nani asa Congolais Congolais oyo alati eloko na ye na lati yango pona nani nazobanga te eza ngai oyo asolo bakiasa mwana mobali tokobunda naye kosambelela ye akokufa liwa mabe amen bafwa matondo bamama bapakata nano oyo ekomi maka masolo misatu Mondomba Jules ya yambo otamba oso wakafika tango ozokende sikanyuso meme ozwi bapata meme ozwi mai oyaka mukilungu sokola kaka elongi kebwakila butu einda te osoto wakafika sikanyuso kokoma kaka zwaka kaka mai sokola elongi na kile kibalonga lesa muyobendo oyebi na yibi eloko nzanda tena zoto na yo usakuilwa okobosana wenu mwikalanga mwili wako okobosanaka mwata wabubi ya mibale shuba sela jini soki okomi na mukumba ya zemi ofeye gratuit toli ya pamba bantu koswana na batu te loba makasi soki okomi na mukumba ya zemi lukamba kodine kise soki omiyebi ke okomi na mukumba leka mianda ne bantu oswana na batu te napesi conseil te opesi yango shube yukamba kodine kise soki omiyebi ke okomi na mukumba amba mubyanda ya bantu na makambo ya batu tika koswana na batu koswana te tika kokengula batu kotika kodongola batu abiwe conseil ngaiza ko toli pamba bantu kebe fone ma conseil ngani na batu bayoka katoli ya batu te yena mukumba wenda kolomona bia ya ba azokende kotumula makambo napesi oyo ya mibali ya misatu ya suka bano eboso bagine banunusi bino nyonso bozali na banunushi nakati ya ndako na ndako bolongola ezaki ndoki botumba yango ezaki ndoki ezala popi ezaki ndoki ezali kindoki na ndako bolongola kindoki na ndako bolongola ndoki wana nunushi nani na popi soki omoni mwana azosakana na popi na biloko wana za ndoki konsoko mwendo esika nyonso bokokeni mwana wikalanga oswe mapopi soki omoni mwana asakanaka na bapopi azandoki aza na bondoki anyati penza talula banunusi bolongola banunusi shuba mune nunusi mwishi bikeko ya bilamba mwene mwa mudi misala mabe mwene mwishi bongo na kati ya ndako wana eza na misala mabe bondoki ezali wana na tuna nane na ndako na yezali kende olongola kindoki wana ngwepa ya batu ovandi ndenge nini okoluka esika na yo te olongola ndenge nini yo mpe ovandi ndenge nini oliaka ndenge nini olalaka ndenge nini botiamisa bito tano esika biloko oyo ezali misala mabe eza na nda ezali yango ozomona bablokage ya bafinanse amen otiambisa bito tano ngomi wapi tia musapi mama muyembi asakuna mikolo oyo utaki kolela finanse te eza kindoki te kabuli wana eza kindoki babombi tia musapi baza ebele yo nde kutu otekaka yango eza marabu mpenza wana marabu mama ya makambo na bamama beya epa na ye kokozanga te ndenge naza kotia bo epa ya mabe ye kokozanga te
koko bimisango te. Nunu se soki eza na ndaku okomonaka bambongo ezobunga bunga bunga ba finance ezoya me ozomona ozosala lokola osalaka te. Nunushi loba yango papa nunushi nazotuna bao baza nango na bandako bilamba bana ya bilamba wana bomema ala mama kabibi kotondenga zotia azali na ye na nunushi mama nunushi kabibi longola yango nunushi na nini na popi siko mwana ya popi babengaka ye nini azana kombo ok zamba pambola bino bokende kolongola yango nanda soki omoni mwana na yo azolela popi mingi azando doki beta ye bigogo amen awa nasengi bino nzela efungwa mabokende malamu